Yenge Keno, Libota, Mbote, Mbote, Nabandekonia, Sabazola, partout. Mbote, Nabinonia sont partout dans le monde, dans le Congo, en Europe, en Amérique, ainsi de suite. Autant ils ont mouké, les lots, Tozolo Bela, Oyo Bengi, Ngu. Alors, Tozolo Bela Ngu, on a tout mécanisme pour expliquer c'est quoi les Ngu, au Bisoto Mito Lobela. Orthographe na yango yango. Ngu. Yango. Ngu. Yango. Tout le monde yango NGU. Ngu. Bon. Na lomba monyoso, avant to loba, to partager ba vidéo yango to partager et puis to s'abonner. To s'abonner dans la chaîne YouTube Nabiso Fumakese TV. Et à chaque fois ton dozo enseignement, ton dozo message, ton dozo belé. D'informations concernant Oezali Maloba ya Fumu Kimbangu, Kingunza, Bokoko Nabiso, culture Nabiso, ainsi de suite. Alors, Nalomba Onyanso, le Ngu, O Biso Tozolo Bela, O Bakomi na orthographe na ngone na uti kolaksa, le NGU, Ngu, Yango. Ezana Kikongo, Ezana Kikongo, et outi na kombo Ngudi. Ngu eza tiré na kombo Ngudi. Et Ngudi est la kisi maman. Maman, en français de Bolobar, la femme. Donc Ngudi est la kisi bongo, est la kisi maman. Alors, to tiré en haut, na kati ya Ngudi, parce que Ngudi peut te relobele en haut, na mobimba en haut, mais toi on a besoin de téléma précisément na kombo Ngu. Alors, pour te expliquer, il y a Liboso, tant où Bakoko na biso bautaki na Égypte. Na Égypte à l'époque, l'Égypte antique, et Bayeko s'est installé dans ma belle na biso. Il y a Congo. Et il y a eu le premier roi Congo, Oyo, a organisé la société na biso. Le premier roi Congo, Oyo a mécanique un peu ko bâtir ce qu'on appelait les royaumes Congo. Comme on les a dit, Nimi ya Lukeni. Lukeni, Luanzinga. Il y en a Nimi ya Lukeni. Alors, après avoir qu'on a intronisé, et pas les prêtres de Vunda, Ntsakune Vunda, Abandi ko exercer où ezala Moussala nae, Abandi Moussala. Et parmi Bamaloba Oyo, na kombo ya Mozalisi, apesa ki un message pour aye bandenge ya kotambola parce que bakoko na biso ba roi na biso à l'époque, ba bandenge ko travailler en fonction ya mitindo ya Oto Bengi Mpungu Tulendo. Pour roi zali représentant ya Nzambe na mokili. Roi zali o azali ko sala pont entre batu ya bomoto o ya mokili, pena le monde des divinités, le monde des esprits. Au rôle ya roi ezali ko batela mabele, ko batela batu, pe ko laksa batu o ezali ki bonzambe po roi mutalaksa batu nzela, ye mutalaksa nzambe. Po ezali nzambe ye moko. Alors, pour to s'éterniser côté onate, Mpungu Tulendo apesi un message. Ayebisi eboy, lukel Luanzinga, ozubo kunzi, esengeli oyeba ko organiser Oto Bengi le royaume Congo. Po akwakinto tila. Alors, pour organiser Oto Bengi le royaume Congo, Kobande lelo, Ngai Ngu, wana Nzambe, Mozalisi Mpungu Tulendo azopesa message, wabi Ngai Ngu. Et le Ngu, qui veut dire la puissance infinie. Ngai Ngu oba koko na oba belelaki. Na yeko yebisa na yo boye, la kisa na peuple na yo, nzela na nga. Babele la ngai Nzambe ya bakoko na bango na kombo ya Mpungu Tulendo. Il s'est présenté au nom de Ngu. Et tant qu'il s'est présenté na kombo ya Ngu, qui veut dire la puissance infinie, wana na mukuse. Mais les lorsque tu as décortiqué Oto Bengi Ngu, tu as décortiqué en mouvement na muzindo. Tu as décortiqué en lelo, tu as décortiqué pe suite na lobby. Alors, ezali moko ya bakombo ya Mozalisi na biso
oyo bakoko na biso babengaki ekala elingi kolakisa la puissance infinie donc nguya oyo ezanga suka. Pourquoi ebimi na ngu? Parce que ngu euti na kombo ngudi kibonzambe na biso ya Congo ya mabele na biso ezali symbolisé na matriarcat na bo mama yango moni batira na kombo ngu yango siko tokomeka mpe ko développer ngo lelo o to se comprendre na lolenge o esengeli o bandeko bele bayeba te bayeba. Alors na ndenge tozoloba Lengu ezali la mère des principes. La mère des principes, où ezali ko permettre mutu à exceller plus haut. Et Ngu azali autrement appelé la reine qui gouverne tous les secrets. Alors la reine qui détient tous les secrets visibles et invisibles. Yango bon nakati Ngu eboti nous. Nous, otobengi nous. Donc nous yango zelana la sabino orthographe na yango na la sabino orthographe parce que de l'autre solo là orthographe yango NU voilà orthographe nango yango voilà. Alors les nous expliquent les secrets, les cachets, l'impénétrable. Place où ma bombe a mis et fandi. Oh, mutakoki ko pénétrer, c'est ça qu'on appelle nous. Ezali verbe ou ezali tiré nangu. Ezali tiré nangu. Alors, pour tout comprendre bien, tomoningu yango likolo. Nous yango na se. Alors, ce que l'on lige, totikali na nous. Ape totikali na nous. Donc, c'est une façon, il y a quoi expliquer parce que ezali na moko babengaka l'alphabet sacré. Ko mekape ko signifier to ko expliquer babilo moko moko na ndenge sengeli. Po na bukongo na bokoko na biso chaque lettre ezali na signification na yango. Ezali na tina na yango. Ezali na ba vibration na yango. Donc par là to ngi do le bani. Et Lengu explique ce qu'on appelle la maman. La reine qui gouverne le monde visible et invisible. La reine qui détient le secret, les cachets visibles et invisibles. La reine qui donne la vie. Qui donne la vie. La reine qui éduque. La reine qui fait manifester eloko o ezala qui te ezala. Alors, yango moni na bukoko na biso kombo ya nzambe ba meki un peu ko expliquer on a kombo ya ngu qui veut dire la maman. Pourquoi la maman? Parce que maman zali être moko inexplicable. Personne ne peut maîtriser o ba bengi la nature ya kibo maman. Personne peut expliquer o to bengi maman. Même biso ba papa ndeto fana na basi na biso na bandaku mutu akoki ko expliquer la vraie nature na muzindo na profondeur ya mwasi na ya zalité. Pourquoi? Parce que moi, c'est un Zambé qui peut pénétrer les secrets à Kinzambi, qu'on appelle les cachets. Personne. Donc, de même paix, Moutou, Tobi Sobana Mibal, on ne peut jamais pénétrer les secrets au Tobengi Maman. Oroyeba, moi, si na yo mobimbate. Mais moi, si ne mutaye barabiso, po yene mutabota rabiso, yé mutaye dikarabiso. N'a peut-être ce que aussi comprendre. Alors, c'est pour cela. Et salami bongo. Parce que nakati yangu, qui veut dire la puissance infinie, qui bonzambe ya solo, et zali ko expliquer les sous ce qu'on appelle la sexualité sacrée. C'est pour cela na bukongo, na bokoko na biso, nous avons l'obligation pour maîtriser bokoko na biso, la tradition Congo, la spiritualité ancestrale. Il faut d'abord commencer par maîtriser ce qu'on appelle la sexualité sacrée, l'amour. La loi de fusion, la loi de fusion. Néanmoins, elle est symbolisée dans la lettre U. Et dans la voyelle U, pardon. Elle est symbolisée dans la voyelle U.
Alors, la voyelle U, yango eza na C. La voyelle U. So botali forme nango ezali pe la forme ya marmite, otobengi na lingala nzungu. Pourquoi? Parce que dans la marmite, il y a un travail qui s'est fait. Et ce travail, on n'a pas nabiso, ezali symbolisé dans la sexualité sacrée, l'amour. Qu'on rassemblait plusieurs énergies différentes, plusieurs forces. Pour épaisser sa bonne moi, pour épaisser sa vie, pour atteindre un objectif moroboui. Yango so botali, muto azana secret ya cuisine eza maman. Otobengi kikuku, makuku na pluriel. Yomani mebo koko na biso les principes parmi les 3 piliers Congo. Eza symbolisé na ntsaku panzu nzinga makuku matatu malamba Congo. Na 3 mabanga wana batie nzungu likolo. Qui veut dire les 3 pouvoirs Congo ezali symbolisé na kibo maman. Et la personne qui est symbolisée dans le pouvoir, c'est la maman. Et la maman veut dire l'énergie, ta force, moroboy, ou est impénétrable. Alors, pour nous comprendre la spiritualité, il faut comprendre la maman, il y a un principe. Parce que tout le monde a sexté. C'est pour cela que nous retrouvons ce qu'on appelle la loi de fusion, la sexualité sacrée. Il y a un moment nzungu. La voyelle U. Qui explique le travail. Et le travail qui donne la vie. Pourquoi le travail qui donne la vie? Et parce que, dans la spiritualité, il n'y a rien pour rien. Et tu ne peux jamais faire un travail sans que, au concilité, ma force moussous. Ngai ngai ezalagate, okosa le loro moro yo morote. Ozana besoin de l'autre pour exister. Et ce travail-là, de rentrer en connexion, to à contact, na force moussous oeza, soit bakoko, bisimbi et consort, il y a plusieurs forces pour que bo sangisa d'énergie, bo atteindre objectif bobo, c'est ce qu'on appelle les travails, les sambila. C'est ça qu'on appelle les travails de la cuisine. Les travail de la marmite, des kikuku. Les travail de la maman. Les travail qui donne la vie. Maman lambe la rabiso tanto lia rapoto et tonganzo toto zobomo. Yango biso bayindo. Et sengel la biso to zala na boto si to na respect. To respecter to pe sa valeur na oba beni maman. Mundele ayeba ki eloko wana. Les colons oba eko coloniser biso oba pesi biso ki bonzambe na bango ya occidentaux ba yeba ki eloko wana. Yango moni basalani. La première des choses pour nous détruire biso, ils ont commencé par détruire la femme. Ils ont commencé par détruire la femme. Na société na biso ba détruire femme na société Congo. Et la première destruction à la femme, tant que sur la religion, la Bible, balobi, moi si à côté à thé. Moi si à côté à thé, moi si à côté devant multitude y a battuté. Et c'est interdit. C'est une façon, il y a qu'on longo la biso na mutu na biso, otobengi la grandeur de la femme. Comment na moi si à zélo côté? Y'a au moins le loto comment na système moro boy na biso. Na Congo, to na bayindo, ba changer ba donner ba koma bana bazala ya ba papa. Patriarcat ezwa. Yo mo so même pas ba luba et koma bongo. Et mundele mutasala système wana. Alors, pour commencer à détruire une société, il faut d'abord commencer par détruire la femme. Basali ndengeni. Il faut moi si aller la na regret. Tant que les lana regret, douleur ou wana. Parce que chaque émotion, chaque sentiment, chaque réaction, acte, ils allaient accompagner d'énergie moroboui. L'énergie wana pe ezwaka be fait na circonstance to na réalité moroboui ou ezako esengeli na likambo wana. Par exemple,
Moi si asale le côté au beti etant wa leli douleur wana ya douleur wana ya pashi wana. Eza accompagné d'un regret. L'énergie à regret wana nyo surtout et c'est manifesté dans la réalité moroboui. Soit tu na vie na mobali, soit tu na couple na bino, soit tu na ndako na bino et malheur ekoti. Alors, ba viola ba maman na biso. Ba zui na mikie, ba ya ba 15 ans, ba 16 ans, ba 14 ans, ba 12 ans. Ba coucher na ba maman ba bota bango. Les colons mutu ba sale yango. Et lorsque ba sale yango ba détruire auto bengi ba valeur na biso. Ba détruire ce qu'on appelle la maman auto bengi notre valeur, notre tradition. Parce que kibonzambe na biso ezali symboliser na matriarcat. Yango moni même temps to sakaka to s'identifiera premièrement na kibo maman na biso. Yango moni lorsque Luken Lwanzing a une mission ya ko bâtir le royaume Congo, Mpungu Tulendo auto bengi na kombo yangu la puissance infinie. A ABC il faut organiser la société à la base ya baluvila ya wonga benyango Congo dianto tila et tila qui veut dire nto la source tila de l'ordre, la source de l'ordre, établir l'ordre à travers les 9 louvila Congo. Et louvila les a combo ya ba maman pour maman de Kolomokili et maman d'azali référence na biso. Alors, Mundele tellement zaki malin, babandi ko détruire la femme, ba violer bango, ba longoli bango valeur, ba bibana bazaya ba papa, ba lobi moi si ako lobate, moi si ako te ate, moi si ako tele mate, ba si ba koma le roi d'esclave. Isa mawa. Parce que nous avons perdu nos valeurs. Nous avons perdu la référence, notre identité Congo. Lorsque tu comprends l'Ikambo, tu n'as pas si tu comprends la tradition Congo, nos valeurs traditionnelles, la spiritualité. Pourquoi? Na kopesa na biso lisusu exemple mususu. So botali lelo na babele la biso o lelo bobengaka Congo avec ces. Pourquoi la malédiction continue? Parce que vous allez retrouver Banabasi et Bele Batoni na Banzela à moitié nu. Bon ça la prostitution. Bazu moi si basilisi e valeur na bokoko na biso kala na ba village basi ya bandumba otobeng na komba ba chel bazala raté. Bazala raté moi si so bazu na kindumba ba bengani yo na village parce que moi c'est salama pona mobali moko. Moi c'est salama pona mobali moko. Alors lelo moi si ya koma ya mibali belé. Ce qui crée des dégâts. Au moment où moi ça Azali porte des énergies. Azali dépôt des énergies. Parce que dans la femme, nous retrouvons ce qu'on appelle le centre des énergies. La femme est le centre des énergies. Otobengi na kombo yangu. Pourquoi Tobengi le centre des énergies? Parce que na kati ya mwasi, nous retrouvons ce qu'on appelle la force de la création. Pour yemoro mwasi azali énergie créatrice. Pourquoi Tobengi l'énergie créatrice? Parce que après ça la vie. So na tuni na biso, banani ba créer biso, banani ba kila biso. Eza ba maman. Papa tie semence dans nzoto ya maman. Mais maman ba di ko former biso na bungu. Obandi makila ma ebandi obota. Ebimisi mutu, ebando bimisa loboko, ebando tout ça na libumu ya maman pendant 9 mois. Aza ko lamba biso, azali ko créer biso. Bazali banzambe na biso. Bazali pe banzambe ya mokili. Alors, lorsque on réussit à pénétrer les secrets de la femme, ne okokoma grand. Et Seigneur oyeba même moi si azalaka pembeni na yo. Oyeba énergie oyo azali ko porter, oyeba oyeba azali na mission oyo azana na mokili. Et à travers ta femme,
okoki même ko se lever na niveau moko plus haut na domaine moko par exemple oyo zalaka na. Mais en condition que yona mwasi wana bozala bo moko. Yango to zalaka na habitude ya ko sepelisaka même ba mama, mitema ya ba mama. To sepelisaka bango na ndenge ya malamu. Surtout so aza mwasi malamu aza na sincérité, aza muto bozalaka na ye. Et lorsque vous allez ko sepelisa ye, so azali sincère, ozo mata. Pourquoi ozo mata? Parce que na kati ya mwasi oto bengi la femme, oto bengi ngu. Azan énergie, oto bengi l'énergie vitale. Azali dépôt des énergies. Alors, en tant que dépôt des énergies, et sengeli amibate la malamu, po azali porte. Azali lokola robinet. Neti ba robinet oto zalango na poto, ebimisaka maya moto, ebimisaka maya malili. Ezali porte moro boye, oyo, soki okoti, ekoki ko détruire yo, to ekoki ko élever yo, to ko bongisa yo. Po azali énergie moko, o ezali tellement makasi. Po azali nzambe. Alors, yango mo ba détruisa bango bongo. Basi bango ça la prostitution. Ba remis les dépôts des énergies. Et à travers la femme, vu que ba remis les dépôts des énergies, mututu po azali ko pénétrer moi si wana, azali ko beba. Parce que mélange ya d'énergie wana, ezali ko se multiplier, ezali ko se renouveler du jour au jour. Et ça reproduit ce qu'on appelle la destruction. Na mututu aza ko pénétrer. Au moment où ce qu'on appelle la femme, azali porte moko o epesaka bon moi. Et bon moi wana oko profiter na ngoto ko retrouver lorsque azali bien protégé, bien utilisé. Pe ami yebi o yazali. Azana auto bengi la conscience. Azana auto bengi la conscience. Et par exemple, na repesa na binelo moko, c'est une pratique. Na rolobango na moi ba code parce qu'il y a aussi des enfants au balandara biso. Tu peux te retrouver avec ta femme dans un moment d'intimité entre vous deux. Ceux qui par exemple ont la maladie moko boyi et si la raté et compliqué kayo et zoyo mutu. Ta femme peut te sauver parce qu'elle a nzambi. Ceux qui azali sincère. Ceux qui sont sincères na yo. Avant l'acte, bo solo li. Bo bimisi maloba, yende sengeli abimisa maloba kutu koleka. Ndenge nazali kosala likambo na mobali na nga. Likambo ezala nzoto na ye o esila rateto o ezo compliqué. Tout énergie za kati na nga ebongisa ye efongola o eze ya kokangama elongola o ya mabe. Est-ce que lorsque Borosal et Lorwane et permettre Nabino, et Lorwane s'est réalisé. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce qu'on appelle la fusion. Vous fusionnez l'énergie Nabino. Et l'énergie, on est lambami na kati ya moisi. Et moisi à produire les résultats que vous avez besoin. Donc, essayez de comprendre. Des fois, les hommes ne savent même pas utiliser les femmes. Tant on va utiliser les femmes, on bengi maman, na nenge ya mabete, na nenge ya malamu. Pourquoi? Parce que celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et derrière un grand homme se cache une bonne femme. Pourquoi baloba bongo? Parce que moi, si j'ai muto akoki ko tombola to akoki ko kitisa yo. Et belé ba vina bango be papa basi. Yango moni, vu que ba comprendre auto bengi les secrets de la femme te, yango moni ba koma bongo. Mais spirituellement, moi si azali référence il y a spiritualité Congo. Yango moni, moi si nyoso a pratiquer la spiritualité a vibra makasi. Et puis nzungu tompungu moko aussi mamaka pa moi si.
Et pelera tellement makasi. Comme tu as un secret à mokileza moi aussi. Bo éviter un problème na banabasi. Bo éviter un problème na banabasi. Donc, c'est ça. Et puis, deuxième chose. Ngou attend que la lumière vitale. Pourquoi la lumière vitale? Parce que la lumière veut dire la connaissance. La connaissance qui donne la vie. Donc, Moutazali n'a secret. La connaissance, c'est une maîtrise. Donc, Moutazali maîtriser Mokili. Moutazali maîtriser la nature. Moutazali maîtriser Moutou. La spiritualité, pour qu'on a comme grand, il faut maîtriser Otobengi, les secrets de Ngou. Quand on parle du secret de Ngou, qui veut dire l'amour, la sexualité sacrée. Et la Ksiboé. Comment le col Ngou pose la maîtrise ya Mokili. Et ceux qui ont commis le col Ngou, comment le col Ngou veut dire qu'on comprendre, qu'on pénétrer maïe, qu'on maîtriser Ngou. Et qu'on permettre nayo, on maîtriser le monde visible et invisible. Comment la rôle Ngou est la nini. Koyeba on a oba bengi ba valeur culturelle na biso. Koyeba oba bengi ba valeur yankanda na yo, to ba principe to ba loi yankanda na yo. Komi yeba pe oyo zali. Koyeba mission na yo. Et qu'on maîtriser autobengi la sexualité sacrée, qui veut dire qu'on a en connexion dans tous les mondes des esprits, les 4 éléments de la nature. Et savoir les fusionner. Qu'on y ait ko sangi sa ba force voilà pour qu'il ne plus haut. Yango to sakana raté. To sakana raté na autobengi ba valeur na biso autobengi mama. Yango so botali même na kombo Kingunza, nous retrouvons toujours Ngou na Katiwana. Donc c'est ça. Et là retenir to partager les lots yangwana. Et dans la spiritualité Congo, notre spiritualité ezali basée na kibo mama. Ezali basée na kibo mama. Tant balobe ezali basée na kibo mama veut dire toza ba matriarcat. Bana bazaya ba mama. To s'identifiera peine à ndenge ya kibo maman. Même temps to saka, to se présentera na identité ya kibo maman. Bana bazaya ba maman. Yango bino bana basi esengeli pe boye ba valeur na bino boye ba ndenge ya komi batela pe ya kotambola. Parce que quand tu as bino bozali na secret moko boye o même bino mo boye baraté. Vu que la religion est bébi si bino. Vu que le monde vous a détruit, il y a un moyen pour mieux bezalité. Pour vous avoir le pouvoir, il y a un bébé ça peine à rebondir dans le même moment. Il y a un bébé ça n'a rebondir dans le même moment. Ce que vous avez mis, on peut vous la bénédiction, to élévation pour mon bali na yo, to pas moi na to na kati famille na yo. Parce que moi si c'est une force. Moi si Oto Bengingu, la maman, c'est la force, c'est l'énergie vitale, c'est la production. Et pourquoi tu as la production? Parce que il y a un secret à Kozalisa. Tant que tu as dit Kozalisa, maman t'a beau tarabiso. Après ça, rabiso bomoy. Abimisa abiso na kati libumnaye. Tant que tu as dit Kozalisa. Et maman, toi moi si. A koki ko produire élévation to grandeur to bénédiction la vie à moi nae to ya mobali nae so qui a mi yebi o yazali so qui patambu saka vie nae malamu et la maman peut faire ça et tant to lobi Ngou to la femme oto bengi mama azali oto bengi la force moko ezali cachée. Ou ezali impénétrable. Veut dire quoi? Personne ne peut comprendre la nature autobengi maman. Ce que comprendre maman, c'est que comprendre Nzambi, Mozali. Ce qu'on n'a pas comprendre Nzambi, c'est impossible.
Donc, qui veut dire que comprendre que maman a zaté. Na mokilio bat baleki maye les a ba maman. Eza bana mibaliti. Po ba secret mususu ezalaka pa maman, mobali yoko ye bezati. Mais o eza pa na mobali maman koki ko pénétrer pa ye bien. Yo omoni même na ba spiritualité, il y a occidentaux mususu, même sotali l'église catholique. Bazi eke kwa maman Marie a to dessin maman Marie a telemi a memi mwana. Ba misu ba kolo ba Jésus. Oh maman Marie a memi Jésus. Mais na bato bazana maîtrise de la spiritualité. Na ba enseignement exotérique et là c'est quoi? Maman zali Nzambe, azali mozalisi. Et moi na wana zali mokili. Muntu. Nzambe a memi mokili, qui veut dire celui qui détient les secrets de la vie, celui qui détient les secrets de la nature, de l'existence. Mutu na secret ya mokili. Yo balobi ngudi, di wane uti na disu. Disu veut dire la lumière, la connaissance, la maîtrise. Naningi na tele manan natika batuna la suspense. Boko melanga yi ba question, na ba commentaire. Comme ça, ma question, on a obo comprendre, lobi na yo répondre, on peut continuer deuxième phase parce que oezali enseignement ya ngudi otozo salango na 3 vidéos. La première vidéo. Et lobby na 18h heure de Paris, 17h heure d'Afrique et rosa la deuxième vidéo, to aussi sango mardi. Oezali première étape, to pesi moi introduction ya ngu wana pour te comprendre lobby toza na deuxième étape et mardi et ça suite na biso neto ko silisa enseignement ya ngu. Donc na tikel bino ba question beaucoup ma ba question na ba comprendre te lobby to zongela to répondre à ba question après to continuer suite na biso ya enseignement sur les ngu. Donc voilà, bon partager ma vidéo, bon s'abonner et puis bon aimer comme ça et cause à la malamba ko ba batela bino na kuma fumikimo.